la Lipanda. Le 30 juin 1965, le 30 juin 2022. Donc, de Salibongo, 62 ans. Allez, 30 juin, c'est 1960, hein? Ah, 1960. Le 30 juin 1960, hein? 65, il y a beaucoup, toi? Ah, ça va. Yo, mon abonnement. C'est quoi, yo? Biso, mon colonel, donc, ici, 62 ans. Bon, on a les plus que ça, na bilenge, na ba maman, na bandeko la biso, pour na sepela, pour le moelelo. Kasi pour la biso, ezali bongo penza esengote. Ezali como kundolo pasi na biso, pamba te tiki no lelo twali kobe na boumbu. Lokwa twali na ba bilenge. Oh, balobi bazali bongo avenir ya lobby, oh ngalo baka bilenge boali avenir ya lelo. Yango la lingi mwa moketo zana bilenge po ete to solola. Kasi lokola ezali mokolo ya lipanda liso na biso ekoleka bongo te. Mwa ngubele yali, mwa kwiso bino bolingaka, pe mwa mai ya malili po tombele. Kasi mingi ezali, tokanisa lelo bakundi Lumumba, père de l'indépendance, patriarche. Mais on va prendre que les bites sont des aïeux. Les bites sont des bites, basali. Moi, théâtre pour la livre à Wolo, mais justice, milo bilingue va tout ça là. Yango tu aller pour interpeller conscience de Batoma sur Ali Awa. Et des républiques démocratiques du Congo et c'est comme une occupation. Batoma comme vous savez ça va dire au Rwanda au biso sotoyebi. Alors dès que senga na bayi Congo mani, au prendre conscience, nasima. Il y a l'élo, l'obité de la juillet, tout Congolais a mis l'engele pour na kokundela lipanda na ye, tolongwa na boumbu, tolongwa kozanga lotiliki, tolongwa kozanga mai, tolongwa kozanga bitelo. Yango la roba qui bongo tolata mwa pembe, kasi ngai nazala moindo. Pour être message na zope sabino et ali ya pasi, kasi ba guerrier balata ka mwindu. Oite bango bango ke lokunde tumba. Bino boyo kolata pembe signe ya kimia. Mais est-ce que toali la kimia? Kimia penze ya lite. Kamba teto okonyoko. Yango tolobi bandeko. Tosangisa ki mwa likanisi biso na baninga na nzela ya mbota mana ngai poite na bota mina sanza o ya motoba mais le 12 c'est le kaki. Lelo tolingaki bongo ngai ndeko Lumumba sika aliawa oya kutaka le sang de Lumumba. Lumumba ya aliawa. Ngongebele mi tombo na yo ndeko langa Bruno Mimbenga mobundeli ya solo bango baso bali bongo baleki na ngai ngana ali mpakala kasi toko bunde tumba biso na bango ensemble twali bongo ba résistance yango to sepela ki ete to sangana na ba kongomani po ete to pesa bilo mwa message na biso ya nini na mpoko na lelo bino baso boyebi ete bakundaki lino ya or entre guillemets balobi ya Lumumba kasi esengeli kobundela indépendance na bino oyo babotoli bino matondo na tiki maloba epai ya bandeko mwana mwana. akolanda malamu ezali bayangani ya lelo esangisi biso normalement faki ezala mokolo moko ya esengo makasi mais tokoki kosepela te pamba te toyebi ete oyo ya biso ekolo tozali na situation moko ya guerre na miniti oyo ekolo na biso neti ezalaka na superficie ya 2 345 000 km², yali lisusu te pamba te wana ezali mwa ndambo ya lokalite oyo babengi Bunagana ezali sous contrôle n'est-ce pas ya armée oyo babengi ya M23 mais en réalité toyebi ete ezali M23 te ezali armée rwandaise mais lokola yali lipanda mpona korendre honneur na bato babundaki etumba wana à l'occurrence Patrice Emery Lumumba te toyebi ete tokosepela vraiment makasi te mais tosala quand même eloko moko ya significatif et non pas plutôt pour célébrer Lumumba mais pour célébrer l'idée ya Patrice Emery Lumumba apesi biso lipanda babengi yango bosomi. Donc c'est aussi une journée n'est-ce pas pour esengi na biso tomaniola raisonner malamu toyeba ete ntango tozwi lipanda ye asalaki mosala lokola Yesu nkolo Yesu te nkolo Yesu aye asali mission na ye mission ya nkolo Yesu alaki akufa mpo na biso me ye ntango akufi
tomonaki ete yali na bato babengi bango baapôtre ya Jésus-Christ bakendaki korépandre évangile ya Jésus-Christ partout dans le monde et à l'économie. Donc biso eloko toyi kosala mpona kocontinue lite ya Lumumba ezali, n'est-ce pas, pour résister, n'est-ce pas, pour l'indépendance. Donc, le mieux à faire pour Lumumba, c'est de continuer sa vision, sa lutte. Oye Salaki, Ganali, comment la Batobali, Kolela Lumumba. Mais la meilleure façon de il y a Kolela Lumumba Ezali, pour continuer l'ito ya Bandaki, pour Nabosomi à Solo. Nos alliés indépendants, est-ce que réellement nos alliés indépendants, Mondela Zalité, il y a l'Ibakosé, malamu to maniola puisque lelo yo wali komona Mondela ali kopesa mondoki apesi yango bengani aider nani ce qui Mobutu asali coup d'état, les mêmes armes yango wana pesi muza bengani Mobutu, les mêmes armes ka yango wana lelo yo wali komona et ali kokoma na biso ba congolais. Pourquoi? Parce que dans le toit, il faut la maponami, il faut le Mondela Zalité, mais la Kolanda Malamo, il faut la maponami, Moulagnon surtout. Mais aussi longtemps que la politique interne, n'est-ce pas, l'Occident a un œil regardant la politique interne, où il va être étonné par ça là toujours cercle officier. Alors l'idéologie à l'idéologie à l'Umbezali côté les systèmes où on va mettre les systèmes néocolonialistes. Alors, les autres toiles pour remarquer que Mondela Zali Sous Natinate en Afrique, à tel Maliboso Naya Sipa Pimba Chicote au Kassimosika Yazali, il peut commenter le système néocolonialisme révolu. Donc, n'est-ce pas, pour regretter, pour les Lumumba pour perpétuer, n'est-ce pas, pour continuer l'ito Yabandaki. To banyola malamu Lumumba lidaki nini asalaki nini bongo nde tokolela Lumumba ezali te na lino ezali te na nini mais na kocontinue idéologie lito ya telemelaki surtout le bien que nous étions communistes alidaki occidentaux par rapport à l'Italie et toute notre génération. Qu'est-ce que nous faisons? Voyez. Donc voilà, nous poussons sur le message à la Tony Botoni, ma casse mingi, na maman océan pour la initiative. Et balani par rapport à Bokolo ya Botamanaye, je crois que l'initiative il y a malade, on est la bonne bilingue, bateau belé. Baye natinate bana pour réfléchir ensemble et tout former cercle où il y a réflexion natinali panda et puis Bokolo ya Botamanaye. Non monopoliser parole, je crois en face de moi, Nali na moto na benga na lipasa pino Mbenga. Et na Lombango mingi na passé micro pour na kobape moi un ou deux mots par rapport à la journée où aussi Bana Congo Mbote, Bana Kini Mbote. Alors, lelo tusamani awa pour la makambo mibale ya liboso pour la opesa Zambe Matondo na anniversaire ya Maman Océan Résistance et puis ya mibale pour la l'indépendance oyo boyi biso baso ba Congolais tozolo ba Congo ils sont indépendants mais biso tout le monde dit que Congo est en indépendance. Pourquoi Congo est en indépendance? Parce que l'indépendance, on va appeler ça qui biso, ils sont en État. Comment comme ma premier ministre Oyazara qui a lutté pour la liberté, Obomae, na kati ya biro na ya musala, ils ont deux qui est venu Patrice Lumumba. Mais ils ont l'État congolais ou Mboka Mobimba. Yango wana et que ça a étonnante dans pour poursuivre la lutte à l'ONU. La meilleure des choses c'est pour ça là, ils ont lutter dans ma valeur de Lumumba bataille pour la yango. Lumumba bataille pour la injustice. Lumumba bataille pour la corruption. Lumumba bataille pour que non vie à ma Congomani baso ezala malama. Yango wana bozomona Mobutu tambayaki
azwi mboka na nzela ya coup d'état babengani ye na coup d'état Muse ayei ndenge moko Kabila le fils ayei mais ye babengani na ye na nzela ya coup d'état te ye aluki kosala bakor na président oyo boye aza lelo ndenge azomema mboka na ndenge ya nyamunyamu yango wana eza kotalisa ke mboka na biso ce n'est pas un état souverain mokolo tokoma un état souverain eza mokolo oyo boye Congo ekozala na armée na yango moko propre mokolo Congo ekozala na diplomatie ya makasi parce que tokoki koloba diplomatie te sans pour autant que mitutu ezala. On ne peut pas avoir une diplomatie sans armes. Donc, ils ont le coup de la musique, l'instrument est donc la musique, ils ont une importance sur mon côté. Il y a une journée à l'élo 70 ans après l'indépendance, total, qui est mot cannabiso, et tamboli, na eloko, mon côté. Il y a un autre ici, ma tata, ma maman, bilingue, ma déco, tous les gens qui ont responsabilité la mission dans le pour que tout le monde na biso na lolenge oyo ezalaki vision ya Emery Patrice Lumumba. Donc babomaki Emery Patrice Lumumba te mais babomaki Congo. Donc nous avons l'obligation ya kobunda pour na kozwa souveraineté na biso. Soki tosali attention te tokobundela indépendance oyo pour la troisième fois. Parce que tant que nous sommes dans l'est ya mboka Rwandais bazoya komenoncer biso Rwandais bazoya komenoncer biso te pona bomengo na biso mais bato wana bazoya pona mabele na biso yango wana bomoni biso bakomani tolobi pona koevite bamenase oyo Rwanda aza kosala biso esengeli na biso bakongolais tozala na armée ya makasi et puis totonga frontière oyo ekobatela mabele na biso et puis na bomengo na biso et puis ekobatela transaction commerciale entre les pays voisins nyonso oyo boye bakoluka kito kotere na bango na lolenge oyo esengeli bana Congo tosuki awa je crois eloko oyo ekozala ke ba leader politique a respecté ba Congolais eza na nzela ya révolution eza na nzela ya soulèvement populaire. Parce que beaucoup de révolution, c'est la brutalité. Oui, un père est qui parti révolutionnaire. Alors pour changer ma camou, ils ont un soulèvement populaire, autres hommes extravagants, autres hommes extravagants, autres hommes Mutuna Mutu Bisika Zali, Azwa, prise de conscience pour immortaliser Bitumba et Emery Patrice Lumumba. La Congo, il y a la résistance, Naba Oyo Bazali Awa. Na initiative oyo boye mama on a qui pour la journée à l'élo au Pessimino baso merci et puis dengue Tukutani au Pessimino bonne fête et puis pour présenter joyeux anniversaire à Bissou et pas y a maman Océa Jeanne d'Arc à Bissou Kinshasa pour présenter Bino, pour continuer Bitumba, on suppose que la paix doit quitter les esprits. Le peuple vaincra. Merci, merci. Dans ce cas,
Merci. Dans ce cas, nous allons vraiment pour Benga Maman, les amis de Bibo, Maman Présidente. Maman Présidente, les amis de Bibo, nous allons pour ça na yo. Les locaux pour fêter l'anniversaire de maman DS. N'invite sur Kolbani pour la maman Oyo DS à Bakissi. Bonsoir la famille. Lelo tosangani pona bon anniversaire ya Océan de la presse congolaise autobengi DS. Toyeli sisi pona kosepela pona fête ya chaque panda. En tout cas eza esengo mingi na musala oyo moi ça se sala wa ko salisa bato boye yango biso pe les amis les bibo to beto ko tika sama te photo ya to tenir ye la main to tambola ya to sala kia. Merci beaucoup. Maman Séan. Non. Maman Séan. Oh là là, elle est un peu occupée là. Maman Séan. Bon, maman, conseil ni le coco pissayé, to prière ni le coco samela pour naïe pour ça ma bâtisse là. Prière n'a pas mis produit sur la carte d'exemple et à bâtisse là il y a une belle. Donc à la femme oyo, à cause de l'exemple à qui est musica. Donc à la peine exemple pour la fille belle. Voilà. Pour à ça la comme ça là ça va bien. Merci beaucoup les amis de Maman Présidente. Merci beaucoup Zonganayo. Merci.